Nzamba za muto liboso sépara lumière na ténèbres. Vous êtes sûr et certain que Michel m'a peut les canaux 4 l'église c'est pas basante basangani. Oui, bien ko ya église. Impudique ko ya église, sorcier ko ya église, féticheur ko ya église, marabout ko ya église. Nzoka nde moko na moko za ko na objectif nae. Satan za nani, Satan attend lobi Satan et l'inko ba mutaza ko s'opposer na volonté na Nzambe. 500 swana otozana na kata na bombe na biso yango des na ba porte minene. Au diable pour atteindre l'église. Mais nous avons l'église à l'Olengwana, comme la ne peut pas miracle. Nous avons pas boti, nous avons elima. Amour ndezo simba nyoso parce que Christ a lobi ba ko reconnaître bino boza ba yeko langa ka soki boza na kati na amour. Toza na 10 personnes to singe to gérer. 10. Dans la société, soit dans la église, vie chrétienne, ils ont vu évolution parce que notre Dieu, jusqu'à présent, il agit. Bah, toi, ceux qui te gèrent, bango, la montée, ils ont failli l'église. Let's go. Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs du Nazaréen. Yango ko dépendre na temps oyo ko landanga na ebité. Ah on a tourné émission na Kinshasa tozana après-midi 15h moins. Nebité ce ko landanga na temps onini na pesi ombote na kombo na Yesu Christ bini ba ebanso bolinga kale Nazaréen. Te barata on site ba na Nzambe site ya solo ezala kami balete misato te. Les Nazaréens de site ya solo ba na site pambola ka pas mal ya ba chrétien. Na monde entier bongo bosa suna émission na bolingaka mingi table sainte émission tonambela kabino basai na Nzambo ba défilaka obaka ko décortiquer ba sujet capital aussi très important bongo suna premier dans les sengo ko yambela bino mosai na Nzambe moko bosi bo mona ye mais ezamba bosa ye ko le kana Nazaréen à la personne na mosai na Nzambe pasteur Guy Bawal o boko yoka bongo ne kala mingi te et puis na sujet boko yoka titre non kala mingi te mais ya moyo stoki na ko kumisa Nzambe o asali yo nanga susungolu mokolo alelo toza compter parmi les vivants tozo pema gratuitement bien aimé. Il y a de quoi kozongisela matondi au travers extrait à concert au live dans village Temba, il y a la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, député quoi, Matifani quoi. C'est parti avec la régie qui est une des médailles qui a cala les beaux gars de Nazaréen. Allez, on y va. Oh ni nani Tibidon tabibon tabidon ni nani tibidon aksanti sana Bwana tibidon akosakate Yesu akwakakate Hallelujah amen nalapi seleka Hallelujah amen naina kosale la Yesu nangai nakosale la Yesu nangai est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi mina
Merci Nakoli qui était to kateli mokondilo sako penda bisonyo. Bien aimé dans le Seigneur na kesusu ko tourner directement vers invité nanga mokolo lelo sans plus tarder à la personne et à pasteur Guy Bawala qui je dis shalom homme de Dieu. Shalom maman. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Un mot pour tous les téléspectateurs. Je dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thème na biso lelo et Nangola molo musanto kolobela na thème oyo les pratiques ténébreuses au sein de l'église du Christ. Les pratiques ténébreuses au sein de l'église du Christ partout dans le monde entier. Est-ce que monsieur Nzambe Guy Bawala pratique ténébreuse est seulement pensaka dans l'église en Nzambe sika bana Nzambe bazali parce que Bible na biso bisika mi baeto misato basanga na kombo na Yesu ya zakat na bango na kolikete d'après yo est-ce que vous êtes sûr et certain que misel mabe pe le kana kat na église sika basantu basangani? Merci pour le loba. Esengi na bana Nzambe te beloko moko que Nzamba za muto liboso sépara lumière na ténèbres. Pona koloba ke na makanisi Nzambe akosangisa ténèbres na lumière sika moko te. Église oyo to définir le rôle corps ya Christ il s'en jamais na ténèbres. To pe misala ténèbres et jamais ko komonisa na kati église wana. Mais na koyoka thème toza nango tozo bla mingi be église ezali locale. Église to tchai bâtiment esika bana Nzambe ko sangana wana nde esika penda moboko ya sije na biso ko zo valeur. Esika bato basangani mabe ezanga te mama. Pourquoi? Pamba te toza koya kosangana na bizaleli na ye kouta na ba famille, kouta na coutume, kouta na village, kouta na province, kouta na tribu azali, kouta na racine na ye. Donc mutamta botami na bizaleli par rapport à la culture pe ya milieu azali. Et tant to sangana kalokola biso bana Nzambe to yebi ke na likambo l'église molimo Nzambe ndako zesika ko taye moko na moko mais na kati na to bosa na teke mutu na mutu azo na ulenge na ye moyibi akoko ya église, impudique akoko ya église, sorcier akoko ya église, féticheur akoko ya église, marabout akoko ya église. Nzoka nde moko na moko aza ko ya na objectif na ye. Mutusa yepo alanda mateya, mutusa pa yepo a détruire, mutusa pa yepo ayeba makamisa ko se passer kuna. Donc ezamba kama lolenge wana to ko répondre bongo. Ce que na bisika on a na ebiete papa bino basane boteka biso bisika là où deux ou trois unis au nom de Jésus. Dieu règne en ces lieux, Dieu règne au milieu. Boni siko misala wana molili e opera katandis ke basantu bazana esika wana mosai na Nzambe. Awa esengena sto simba boy. Yesu nda lobiango là où deux ou trois ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nzokande totiko ba awa subat basangani. Mutamtaza ko objectif na ye wana maloba na Yesu na tinati. Pourquoi? Parce que babina biso là où deux ou trois au nom de Jésus. Donc ceux qui bitent izali kombo Yesu wana nde moye ténèbres yingeleza te. Mais ceux qui basangani wana mi baleto misatu mais bite za Jésus te wana nde place mabe kotaka. Donc tu ko répondre lo lenge wana et si ka bat mi baleto misatu basangana kombo na Yesu automatiquement maloba na Yesu valeur. Mais ceux qui basangana na tina na yete ko ba yete mi bale baza na pona ye kasi musa bakisa mi na pona yete. Donc et c'est sangani mabe na malamu bala moko ba ba infiltrer bazana kati moye bazanga za te mama siko porte d'entrée bango za la kandeni po ba se retrouver bisika ba santu penda bazwami ezana ba porte d'entrée na ebi to bi quelque porte d'entrée o esala ka ete misala mulili pe et opérer dans l'église de Dieu. Merci. Awa toko ya nola boy lokola tolobi sok basangani sika moko et que mbulungana ezali na kati na ba penser na bango to na ba objectif na bango des places où tolobi mabe ekotaka pour likambo etali porte d'entrée liboso to bake maître ya bato wana mabe wana to ya ba pratique ya mabe ezana Satan za nani Satan tant tolobi Satan elinko lo ba mutaza ko s'opposer na volonté na Nzambe. Mais okomona pe na kati ya Bible ya benga pe diable tant to bengi diable azali mutu oyo aza ko diviser mutu na Nzambe. Donc comme on a Nzambe lobaki le jour tu mangeras tu mourras. Donc pour Nzambe kufini ko loba boza séparer. Donc diable musani za pas séparer ka mutu na Nzambe. Et pour atteindre yo et lokali bosso ezara système nerveux. Système nerveux ko loba bisika oyo
ba penser ya mutu ezwamaka bisika ba idée ezali bisika ba transformation makambo so esalamaka nakende kotala mutu posana tanga bible nakanisa na bondela nakanisa na système mutu songolo donc nyonso fait na kati na mutu ya mutu et wana nde diable aprofitaka aye na ba image ya mabe atie liboso na yo et que soki mi pesi na ba image wana mabe okomona ekomeli yo penser et penser soki fandi mingi ekomeli yo idée so ekomi mpe kofanda mingi ememi na kati na action nde tolobi esika bana nzambe basangani ndenge nini pratique ya ténèbre ekoko yingela porte d'entrée liboso tolobi bosimba ezali système nerveux ya mutu yango wana tala ntina babi na biso penser les biens pour faire les biens soki opesi accès na kopensaka le mal oyo diable ako projeter liboso na lokola image akolakisa yo makambo ndenge na ndenge image ta mosusu toloba ya bolumbu ya bato image mosusu ekozala akolakisa yo musique ya mokili oyo akolakisa yo ta mosusu mode par rapport ya actualité nyonso wana ekosala ete soki ememi yo na pensée na yo okokende na baaction ya mabe donc porte entrée liboso tosimba bana nzambe ezali système nerveux. Oui, bien aimé, je pense que monsieur Sika Ozolanda Nanda, papa, maman, Ezako, Sepelisa, Otozoke, Kamale, Malembe, et à part système nerveux, monsieur Nanzambe, Guy, Paul Bawal, est-ce un système sous Ezali? Bon, à part système nerveux, on a ce côté au côté na 500 siamutu. Oui, on a un corps humain, nous en a musu, nous en a matoi, nous en a zolo, nous en a lolemo, nous en a makolo, na maboko. Donc, na les toucher, na la vue, odorat, le goût, na l'ouïe, nyonso wana. Les ali ba porte d'entrée. Donc comme on a kamutu des fois, oh, na yoka ki aza koloba. Ah, na yoki ke, na yoki solo ya fumbwa. Et pourtant, soto bito la ndrango malam oyoki te. Mais zo ki na sens moko pona koloba biso ke ezali bisika oyo ezali ba porte. Ezali ba porte oyo pe diable abiki na kati ya bomoto biloko nyonso tona tango eza na fonction ya koyaka na malembe. Donc mona na lisolo etali ya chute de l'homme tozomona ndenge Ève akoyaki tango diable ayaki liboso na ye par rapport au système nerveux na ye asalaki otobengi la vie, c'est-à-dire misu na ye yamboki Adam pardon Ève alia biolobi amonaki ke mbume koma ezalaki mbuma ya kitoko mpona kolia et puis mpona kofungola misu. Donc image au diable apesa ki yangwana et cela qui était misu lokole monaki et pesi makanisi malamu na kati na mutu et même na kati action abuki mbuma pe aliaki. Donc 500 swana otozana na kati na bon na biso yango les na ba porte à minene au diable kokota pour atteindre l'église. Merci. À part système nerveux, ça ce sont les 5 sens oyo satana ka coopérer katikati na etonga na bana nzambe. Et mode opératoire na bango za ndenge nini à part 5 sens tu bi ke ba c'est la ka lui le goût le toucher mode opératoire na bango za ngani ko boka maladie ko mauvais son na ebite mode opératoire na bango za landeni misala bango za tellement belé mais to fanda tango no na kati bible po yango ne moboko. Bible lobi Satan aza menteur et puis musane za ayiba aboma et abebisa. Makambo ça la kate et puis pas ça makambo wana asala ndenge nini. Makambo no sono eliara na 500 sotolobi okomona soki to pesi accès ndenge faisait lobi to pesi accès donc to lobaki soki bana basangani et que moko na moko za makanisi na ye contraire na baninga mususu quoi que basangana kati église diable a profité na occasion ya lolenge wana soit est-ce qu'il manque amour ezali soit est-ce qu'il manque unité ezali ya ko profiter na ndengo wana koya na bato bazana penchant par rapport ya makambo ya zaranango mensonge impudicité ivrognerie makambo ndenge na ndengo ekolanisa na sima wana abike moto yo azaka mingi na penchant na makambo na ngai akoya na nzela na ye tamusa memeli bino mensonge na kati église et pendant akotia mensonge wana bato misu pe bakozala pe affecté tango bakolanda ye wana nde komona ba pratique wana mabe ekokoma lokolo komi cultiver na kati ya bana na bato moko akoza tamusa za na impudicité akoza pe injecter na kati ya mususu na mususu pe lokola bakoki kozala équipe moko ya 3 ya 4 et bakomi ko contre baninga mususu malembe lokola tomonaka
chomboki la za okota na nzoto na mutu kina koma lianzi c'est-à-dire so comme lianzi ngoma été azwe sika penda kufanda. Donc mode opératoire na lolenge musuto loba ezali tuko benga batlan o bazaka ba porte d'entrée de lokolo ba pionnaye na forme nini na forme que bazana penchant ya makambo ya lingaka oto bengi ba œuvre morte ezali eju ba racine nango na impudicité na œuvre morte ezani mosana nzambe mais ka olimbo yana ezalaka misala o ebomaka autrement le péché oto kometaka wana. Donc soki yango ezu esika na bato balingaka yango nde esika Satan akokota okomona Adam azaki ne malamu mais lokola déjà Ève akomaki penser na kati ya mabe Bible lobi azwaki pe mbuma a présenter pepa ya mbali na ye influencer mbala senini aliaki. Donc diable azali lokola nde tolobaka nyama o abomaka madesu autaka na kati madesu. Donc lenge wana église soki to veille malamu te bato mabe bazaka na kati église. Donc c'est à nous bana nzambe tona kati lumière to yeba na ko détecter bato mabe wana pour que to yeba na ko bimisa pe misala mabe. Mais ça passe si mon sena nzambe ki ba wali babini basane bo détectaka te comment la penza bato misala mabe bazo siama ba régner ba umeli bambula bazo ko ba via bana bato mibino basene nzambe bozo mona te c'est que bozaka na nguya te. Bon na lolinge musina ko loba ça dépend. Église où ils a dirigé le Saint-Esprit, les églises où lumière ezali, on a bien une révélation. Est-ce que la révélation ezali, ils a place de distinction ezali, on va été malamu yango yo, mabe yango. Lumière yango yo, ténèbre po yango. Mais na biso ba pasteur, musana biso ezali mingi to gérer ba pate. Na kati na ba pate, tozana misusu baza faible, tozana misusu baza fort, tozana na misusu baza pe na caprice, tozana na misusu baza na ba orgueil, donc tozana bato lolenge na lolenge. Et mission za mapesi biso to cherche tozana ngo biso ba pasteur, eza ko gérer batu na lolenge oyo biso tozeli bango pour que to mabango na lolenge nzambe azolingela. Misusu to kotaka na dimension ko na biso Jésus Christ o alobaki que ba pesa na nous chance. Dans cette eza ko bota mbuma te ba pesa so chance na une année ko ba ete ba trouver pene nango ba kota ba fumier we ko sala ete total lobby so résister ko zandenge nini wana pesa charge topé mukumba oyo ba sala nzambe bazaka nango ko zana na patience pour ko landela mutu kino batala lobby ne ko pesa résultat nini musu pesa ali Christ lobby botika ivre na blé ekola esika moko na tinete tango ekotela toyeba na kubuka toyeba ko séparer nzubeza wapi et puis l'autre pe ezali wapi na lolenge wana nde esala lokola batu ba jiji basala nzambe ke bozolandela makambuti mona tamusu un sorcier za ko mena batu esika moka zo freiner bango zo bloquer bango mebino bozaka ko fanda nae donc tozokenda ngo na image wana. Mais église il faut de comprendre loko moko ke biso nyonso toza na charge moko intercession et linko loba soko toza bakoni oto kopela moto to que tu fais ba pratique wana mabe na kati église ça dit sorcier ko kozana wana mais pendant que bino boza engagé na chaleur wana ya intercession boko étouffer lolenge mususu ezalo kola mpuku azana kati ndaku mais lokola botie ba kisi bisika nyonso akosa lokola zate mais aza wana autrement moya a se manifester zate à cause ba kiso yo atie pene na. Merci Monseigneur Nzambe Guy Paul Bawal to ke malembe kaka na ko chiter émission na biso et arrivera pe Monseigneur Nzambe numéro 1 to pe moko ya basai na Nzambe au sein de l'église aza pe muta mokila molili pe akopera na bato wana mokila molili ça peut arriver aussi. Tout est possible na kati mokili oyo pour ko répondre que même Paul apôtre lobaki ngo lobi les ana bato ebele na kisango bazo la bino be évangile mususu. Or évangile baza koya nango baza koya na komo soute bayoka na kombo Jésus mais na sima kombo Jésus wana baza na ba numéro na bango na ba pratique na bango ya mabe. Okomona kati na acte des apôtres balobi na biso il y avait une femme oza ki esprit à Python mais azo prophétiser kina ki na même kolbake basala nzambe moni o baza na basala nzambe solo makamba côté ya bino bozwa boyambango et puis bo pratiquer. Et bimi lokola évangile malamu zokani na sima wana azaki diriger na Saint-Esprit te. Donc pona kolobaki mabe ekoko zuma bisika nyonso. Mosala nzambe
oyo bato babengi mosala nzambe mais epa na nzambe eza mazo juge te kaza mosali ya nzambe awuti place mabe lokola missionnaire lokola loup mpona koya koravir bapate na nzambe akoya mpe na kombo apôtre na kombo prophète na kombo batitre nyonso toko kolinga azwi mpe lokola numéro 1 na kati ya assemblée ya bana na nzambe rôle ya liboso akoya nango ezali kaka koaveugle bato do bana nzambe bozala prudent église nyonso tu oyo kozwama consulter saint esprit molimo santu naza éclairage akotalisa oyo sikoyo ezali eza malamu to ezali mabe ntango akoya koaveugle bato bokotikala kaka na lolenge wana parce que moto aza komona te autrement aza dirige lokola bokozwa lokola dirige na bino akodirige bino kaka lokola baveugle na bapratique ya mabe bokozanga temps ya kodiscerne yango or est ce que molimo santu azali atiaka kati na biso likabo wana ya kodiscerne mabe ezali wapi malamu eza wapi est ce que lumière ezali to mpe ténèbre ezali donc bosimba malamu esika wana mokambi ya mabe akoki mpe kokamba bato mais eloko ya liboso akoaveugle bato wana pour ke misala na ye alandela yango malamu donc akoaveugle bango na le sens ke arenie mpenza donc koaveugle na sensi mekana kolimbola biso tolinga mpenza okuta mpe na badetail koaveugle bango na ndeni ata aosala mabe neti bayoka te bamona neti bazomona te nayebi te mekana kopesa baexemple palpable mosali na nzambe malamu mama donc awa bosimba boye bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit tant lobi aveuglement oyo amonaka na kati ya badimension ya mutu c'est l'esprit do monaka olali pongi mais ozomona oza place mosusu oza kosala mpe baaction donc esprit ya mutu yango nde eza moboko ye ntango akoya koétouffe baesprit ya bato nyonso lokola en réalité dans l'homme c'est l'esprit lokola ye esi aétouffe yango moyen esprit ezala éveillé eza te moyen mpe esprit eyeba kodiscerne makambo eza te nzoto kaka nde eza kose manifeste programme église eye église toya mpe prière baye mpe prière bakotanga mpe kombo na yesu mais lokola kombo yesu wana ezobima te na esprit ezalaka na dimension ya chair donc moyen mpe vie ezala eza te voilà tozoki malembe kaka mose na nzambe motuna mosusu ezali différence nini sikoyo ezalaka katikati na église oyo esika misala molili erenyaka eoperaka na bisika oyo nzambe nde arenyaka tokende na moko pesa biso no bilembo basini elandisamaka mpa bandimi bisika oyo misala molili eoperaka mpe erenyaka bandimi nango bazalaka lolenge nini. Merci. Donc, awa to simba boye. To baino na côté ya esika ténèbres ezali. Lokola dirigeant wana azali pion à diable. Eloko liboso akosala ki ténèbres nde ezana église. Dirigeant kaka te mosala na nzambe. Ekokoza pe tamusu muto charger intercession tamusu pe bandimi mususu ba collaborer na ye numéro 1. Voilà. Donc ceux qui mbumeza mabe donc ndeto yeso lobaki bakoyeba bango kala nzela ya bambuma na bango donc nzete so eza mabe ekopesa ka bambuma ya mabe donc soki mutu mona kati wana soit na kati bakambe za mabe okomona pe il faut na bato bana kopé kopesa force ça dit ba pio na ye o bana ozala pe na ba réunion na bango ya ba kosala ba évaluation ko ba ke eza kotambola tuza kotambola te bango nde bakoyaka na makanisi wana pour que ba mema évolution par rapport ya mission bazanango donc awa toni total sa biso boy et local boso pende zali ténèbres nde fo zinga bisika bango basanganaka et soki ténèbres zingi bango et ko zinga bango na sens que bazala voilé bamona bango le côté a toza ko lobela bamona le côté pas par rapport ya bato za ko diriger mais ya bato za ko la ba aveugle bato tamsa magana bonta babongo ndenge langage ya bakineza laka soki basili kotambola ndenge wana ekosala ke baza kodirige bango na kati ya mabe pouvoir eza sous plus mpona kodompte soit kodomine bato bango baza kodirige e misala so mpe mbuma oyo esenge toyeba baeglize ya lolenge wana ya liboso komona bato soit bandimba okomba nano bafana ndenge bakino balobaka bafanatique donc oui eza kaka oui non eza kaka non tokende tokeye tofandi makambo nyonso ezalaka tolima donc moto akokamba bango azala lokola seigneur soki aimposer bango bakoza mpe kaka na soumission wana donc mpoma liboso akoyeba yango wana ya misusu etikali wana okomona église ekotambwisama na balider moko oyo balingi évolution ya baninga te
pourquoi parce que muta sa révolution bato ezaka nzambe moko lokola ba mazana nzambe te moye pe baninga muso ba évoluer ezati ya mibale komona bakoboya o nyonso za makanisa malamu bakoboya yango et soki ozali moko opesaka makanisa kitoko na kati masanga ndenge wana bakoetufe yo bakope okosela makambo kaka pour ke balongola yo bakosala pe balongoli yo charge ozalaka nango otieka mondimi simple nzoka nde bayebe eloko basali bayebi ke soki malamu ekomi komata ekoetufe misala na bango ifo bango baetufe malamu pour ke bango bayeba na korenie malamu tokoki korépondre biso na lolenge wana ya mibale esika oyo lumière ezalaka te mosena nzambe ezalaka aporte comme na lumière naza nano satisfait te mpenza na baeglise ya bongo mosali na nzambe okomona moto aye dans les scènes oh ntango toyaka na epai na nzambe na mikumba na biso la Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos so tozalaki na pasi minyoko mitungisi tokoki na baeglise tokosala ba 20 ans ba 30 ba 35 ans makambo ebonganaka te mosali na nzambe nayebi te réaction nono na moi les parenthèses on a fungo les années awa toyebaki bato mpe basimbaka kisi epesi mpe mbongo moto mosusu mpe asimbi kisi epesi mpe mwana moto mosusu mpe asimbi kisi epesi ye lokumu na kati ya mokili donc epai na nzambe soki toye nous dépendons de Dieu totalement asalaka ntango alingi asalaka mpe na olenge alingi mais nzoka nde epai na nzambe différence ezali évolution il faut toconstater yango nayaki mobola nazomona mpenza ndenge vi na ngai eza kolongwa na bobola naza koévolue nakoya ata mosusu na likambo na ngai ya kozanga kobota mais par rapport à bapromesse naza kozwa liboso na nzambe eza kocertifie nga ke wi nzambe oyo alaki nga akokokisa kaka donc bapromesse ya nzambe eza kopemisa nga na kati ya kimia ke nzambe ata na moi lelo te lobi na komona problème na biso si tu crois tu verras la gloire donc naza kozela kemo na nzambe na kodépendre na ye mais nzoka nde baeglise ya lolenge wana bakomelano mpe bamiracle moto asisi mpe aboti nzoka nde elima moto mpe akozala mpe wana asisi mpe classe mais classe yango asilisi wana banda asisa classe mosala eza te donc na lolenge mosusu bapesi na gauche barécupere so na droite nalingai ndenge okomona po wana te yo ozofungola ombete mosali na nzambe nalingai dapesa baexemple boye toki sala mpe aliste mosali na nzambe donc na balolenge wana mosusu mpe kozala mpe na misala ya leader aza na kati ya molili akoyeba mpe boye wana abandi kosakrifie bino moko bandimi mpo na évolution na ye baeglise mosusu toyebi aza ndenge wana so baninga koya mopembe na ye oza ata mosusu dirigea département songolo amoni ke yo oza kotambola lolenge esengeli asakrifie yo atumi mpe na mbeka mpo na évolution na ye tozomona église bato azokufaka ndenge wana bokasa maladi nzoka nde bapratique mabe ya balider na bango bakomi kosakrifie bandimi sanke bandimi bayeba mais lokola pratique wana résulté eza ke ye lokumu emata miracle esalamaka na lolenge ya saint esprit te okumisa baeglise ya ndenge wana paster na nzambe azosali na nguya église na biso mpe nayaka komona biso kuna tikotak estce tikotak wana c'est par rapport à misala saint esprit ou c'est par rapport ya misala ténèbre donc bana nzambe oyo tosenga na biso esprit ya discernement il faut efanda na kati na biso koconsulte saint esprit ntango nyonso estce toza na kati ya malamu to toza na kati ya mabe noki te tokotambola kaka bitambola tambola kokola papier bokami na kati ebale mpepe komema yango bisika nyonso tu yango elingi na likambo etali église oyo ya lumière zana mosela nzambe mutula muso ezali na mona ezala atika okende kaka kota lumière kota ténèbre molile ezali nano sikoyo soki mondimi aye ko remarquer a judiciairement kolobete là où il est eza na bisika malamu te akoza décision neti lolenge nini ademere wana asa nini malamu mama awa napesaka bato solution ya moko okomona bible biso elobi na kati mokanda hébreu n'abandonnons pas notre assemblée mais wana nga na kosunga yo boye soki bible elobi na biso bongo elobi par rapport ya vrai assemblée mais soki oza na kati na fausse assemblée eloko ya malamu esengeli osala soki eza mpo na évolution ya vie no chrétienne soit na vie no ya foi s'il faut quitter il faut quitter conseil mosu na kopesa eza te soki nzambe esa révélo ke esika oza eza mabe donc nayebi te esika omoni bosoto soki okotikaka wana so soit esika oyo ozali eza polue soki otikaka wana te autrement nzambe asungi yo nde olongwa e na kati ya kolongwa wana tuna no nzambe nakende wapi soit yo tindanga place olingi donc tosungama na olenge wana
Ok, merci. Toké, ce qu'on a ngambo bisika église sika Paul ezali lumière ezali makabino so ezamala bilembo nango la nisa makano lenge nini et pas bandini. D'abord liboso kuneza unité na ba dimension nyos. Na Bible makomela meso ete tozana unité ya foi. Unité ya foi elingo ba ete au molimo santo apesi na numéro 1. Yango pe kitana ba proche na soit ba collaborateur na ye et bango pe okitana so na kati ya lingomba mobimba. Donc tous un langage moko assez concerne l'unité de la foi. Et c'est la te que musalobi oui muso ya contredire te. Unité foi faut que ne sika moko liloba moko likanisi moko l'objectif kara moko le kumezo me panani ya Seigneur na biso Jésus. D'abord l'unité. Unité à foi et puis quand kati ya unité wana to ko bendelo ko moko to bengi amour. Amour ndezo simba nyonso parce que Christ alobi ba ko reconnaître bino boza ba yekolanga ka soki boza na kati na amour. Do bolingo elinko loba moko na basusu. Onga na lingite na linga pete muninga pona yango. Donc sona linga pambwama na lingi pe muninga pa pambwama. Sona kene liboso muninga pe kene liboso. Bolingo ezalite ngana za kotombwama yoka na mona ko kitaka. Mais na munoko na tatoka ke ete oza na bolingo na ote. Diala musana nzambe simana no wana. Ba sala nzambe wa. Oya siècle présent. Oya Congo tozo mona pa siècle moko koza na 20 mituka. Mes collaborateurs alandi aotamula na makolo. Mama tosimbeloko moko toto sosoloko moko na kati ya mutu bo moto ezalaka. Donc linkoloba na kati na biso batu a pesa enseignement mususu mais na ina funeral lo mki wana toza na 10 personnes to senge to gérer 10 na kati ya société soit na kati ya église. Ta mususu ko ko chapenga mais toza na paresseux, toza na poli, toza pe na impoli, toza pe na ba courageux. Donc toza ba tolenge na lenge. Ba tona soki to gérer bango malamu te eza pe faillite église. O na kati pe ya bo moto ya un leader okomona bota mita mususu méchant. Naturellement ça méchant. Naturellement ça colérique. Naturellement ta musaza muto banda bota matia za yo wana ayeko ndi bakabarate. Donc mutalolingo wana ta pambwami conjugaison ya verbe aimer moya bango ezate. Yalinga kiye parce que ayebne ne bakabarate. Mais dans lenge wana il faut muto azali penne na ye. À ce qui concerne le mariage, azala musungi na ye. Ah papa ah soit maman omoni aboza boy malamu mais mwenda mwetikali to sunga pe baninga. Soki na kata libala na likametel ba leader soki musungi azati oza kotalisa muninga lumière que ah mabezali ya malamu ezali soki azali te c'est-à-dire oza accompagner na ministère lenge wana nzamba keli na ye ada maiko bakisela ye effort ba etaza musungi na ye musungi zaka te na côté ndenge ba baza komona na côté ya li conjugal te tous appellent na angle nyonso na charge nyonso mbala za nango soit mwasi aza nango mobali to mwasi zala wana pena kosunga ye akota musu ndakabaka te mais yo za wana pembe na yo ozosunga ye ayekola kokaba donc olenge wana nde tongi tosunga biso donc mpona koba ete soki lidia aza na ba jip ata 10 ata 15 ata 20 baninge mosusu baza nango te topesi charge epai ya oyo azali mosungi na ye mosungi oyoki ndakisa mosusu esika ya église Paul eza ndenge nini bandimi bazalaka évolution bango ezalaka ndenge nini eloko ya misato kobakisa na nsima unité na amour ezali témoignage il faut ezala vie pourquoi parce que Christ alobi mon père agit moi aussi j'agis po tosangani na kombo Jésus et qu'il y a ça au milieu de nous akotikala te pamba. Pourquoi? Parce que bisika o ya yaka ayaka po examiner ko ba ete fatala nani azali kamusongolo nani azali kamusongolo ya yelo la solution nde boye moka bengisi bisalo biboya na mikumba na bino engambo na pesa bino nini na kopesa bino o ezali repos. Donc faut tout monde to constater repos wana na kati ba domaine so vie na biso tant bi témoignage et ko ba ete tout monde na évolution na kati via bato. Andoko alléluia alléluia amen to na yeko tatu la nzambe na ki abilo moko boza ba témoin mobola nzamba salinga ngolo na komi mozwi na ki anabi ko bondela tele na yebi ko bondela na ki awa na tanga na ngate mais église est en charge na tangi donc ils a déjà évolution
na vie ya mutu ndenge wana. Donc il faut témoignage ezalaka mikolo simana mukolo ndenge to mona ka lelo to bi eza samedi lobi ko za dimanche lobi to zonga sous samedi te. Vie chrétienne eza vie évolution parce que notre Dieu jusqu'à présent il agit. Et ce que nous avons ça la moyenne to cha mwinde na se amese ezate il faut mwinde éclairer bato nyonso. Donc il ba été mo qu'il faut remarquer l'église yeso na bon moi 4 na bango témoignage. Merci beaucoup. Motuna suko yelinga Saint-Esprit a rappelé quelque chose mais bandimpe bazaka nebité bazaka na hâte de jouer comme on dit aika kalelo après 4-5 jours après une semaine un mois après sinembe après sinembe badele na ba ba benga oni ba préavis nzambe so sali na 2 mois te na 1 mois te na zongi na kotona mususu est-ce que ça madame bandima lelongo na webisa bangoni bien aimé tant c'est que choqué yo mais vérité c'est que Dieu est celui qui s'aime le plus. Nzamba milingi tellement donc habité ce qui bolingango to wo mesiro nani exemple en route na mokili zate nzamba a milingaka tellement et dans a bolingo nzamba zango pona ngana yo simba il est le maître des temps et des circonstances. Donc ce que bien ka le samedi lobi dimanche lobi lundi eza ponza mena institution makambwana. Donc via mutu ezolandisama na nzambe yo surtout ça na bénéfice yo dépendaka na nzambe taila e plus awa tonto bana biso boy okomona mutu na kati na lingomba alinga briller d'étape oyeba tanzai malamu te ndenge babondela nzambe oyebi te ndenge bakopéraka na nzambe to bazaka na nzambe na relation to communion oyebi te mbala moko nzambe soko salinga boy te na kokima église oh soko kokima église mutu amisali mabe za nzambe te yo no misali mabe. Donc awa simba biso malamu tango ye l'église eloka liboso luka oyeba nanu nzambe eza lokola ozoluka musala okomi benga mbala moko te travailleur ya bralima ya bra Congo te il faut nan ba engager yo oh et pas nzambe peza ndengo eloka liboso sana no engagement koloba na ye ko appartenir na nzambe oyo lokola biso nzambe na biso komboneza ka Jésus ou appartenir à nzambe au komboneza Jésus et na bongo tango boyebani nde wana coopération bandi c'est-à-dire apesho musala et na sima musala wana o lingolinga to kozali futa nayo denga makomelo meso était o akosala musala akufuta makaka donc na lolenge wana ko wela na likambute dépendre na nzambe nzamba traka motema soki motema zano liboso pona ye yipa kozwa soin na mais soki motema zano na joie na bonga na mata na bana ko voyager nzamba bika intérêt lokoza ndengwana yo na nzamba ya boko pere malamu ekozala te tikana zongi solo penza bino basala na mbele tozo mona boza na patience te na ebité ba mama bande basala on se ba contredire nga abanda ki évangéliste après 2 mois après 3 mois comme apôtre comme docteur comme basala ministère union sokaka obekati na ye suki no kaka na pasteur apamba yo matiba grade te to koloba awa kinakati ya bomoto ezali. Donc pendant que le biso que mingi zabatu basa dans les bons te. Pourquoi? Parce que oza dans les bons avant bana musala azana mission ba pesi ba ko pesa aux enseignants ba ko pesa aux apôtres ba ko pesa aux mobateli pate nyonso wana yango ndeko simba. Maisalité que na kati na kozala pasteur ba pekisi enseigner te. Mokomona plus muntu aza pasteur akomi ko enseigner batongo omisa ah papa o enseigner ka kitoko ami bengi ba moko docteur car yo wana kaka la ba influence waza ko sibir pe na libanda te na cause la pasteur mais na enseignant na cause la pasteur mais na pe na likabo par rapport à formation na sala be évangélisation nyonso wana liberté que na pasteur évangéliste te na pasteur mais na kati na musala wana na pe ko évangéliser donc to simba biso na lengi wana za mabe ko zoka ba tâche nyonso la forme que par rapport à kombo quoi benga le apôtre benga le pasteur te on est zama kamuti panzambe te mais s'il faut to remplir misala nyonso to remplir parce que zali musala zama bengi biso. Ok, merci pasteur Guy Paul Bawal pour l'autre suka le basuka topé on te l'a na poser peut-être ça on la poser te so rozel na el kamba ko bakisana na thème na biso loko ko bakisa suka zate o le bi le basuka pona lelo ah bana nzambe na pamboli na kombo na Yesu émission penza et sika na kati na bino bino opesi biso mato epeta na bino na lingelo ko moko ya malamu bo simba par rapport à sujet na biso ba pratique ya mabe et koti mingi na kati église locale porte d'entrée ezaka ngana yo pona binga na yo
c'est-à-dire tous autres tika système nerveux na biso mingi polele et diable a profiter nango. Ma comme l'homme na biso boy, soyez remplis de l'esprit de Dieu. Tant vous avez rempli l'esprit de Dieu, ma kanisi ko tika la polele te. On ne connaissera ma kamalamu parce que tant vous avez kat na yo, il ne peut que te dominer. Alors ça va pas inspirer ma kamakitoko. Je connais ma be ou connais ma lam. Or ce qui te péché porte à koya malamoko. Et puis il y a le Seigneur Jésus te ou à te rapporte. Diable ce qui a mon porte fongam ya kotaka. Ako lakate ako signaler pete so akota ofana na kimia. Ay lokola nyama be azolia yo malemme. Mukolo ya ko sutuka. Et si beba déjà kala. Donc biso bana nzambe to veine na likambwana, molimo santo ndea dominaka biso plus. Pour te pesa diable accepter. Et puis bato baza ko ya na église. Bandi merci kawana to landela bango malamu. Kuyamba bango mbala moko te, to kuyamba bango à cause de bolingo ya Christ mais na discernement. Aye lokola ya Zambe, to aye lokola ya ténèbres. Pour mon rabiso za kana kati na église moi sentiment mutaye mbala moko brrr boya miye mbala moko pona ko maintenir choriste, pona ko maintenir protocole, pona ko maintenir à côté d'intercession. Bato ndingo ndi ba racine mabe. Akoya kokota banikolia makamno se bebakate et baby. Donc église to veille na lolengo wana. Pona basali ya Nzambe to tikala na fondement ka moko Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que fin ya makamno se ezali. Bobo sanate que le Père a remis tout à ce qu'on le jugement à son fils bien-aimé Jésus-Christ. A ko juger biso sévèrement biso basali, biso baté. Et yeba que un jour abengaka mosali moko fidèle serviteur a récompensé qui paye. Mais infidèle, bobi sort na ndenge zalaki. Bolinga te sort wane comme la bino, mais to lingande to zombisika ya kozala elongo na ye. Donc on a construit ces allées to pesa diable accepté. Église locale veillez. Diable à côté là haute parce qu'il va présenter comme un lion oiseau rigir azonguluma tout autour de nous cherchant qui dévorer. Biso tozaba o babongisamité pour que le lion mauvais wana dévorer bisoté. Biso notre vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup Pasteur Guy Paul Bawal tamson de colonne de mission aux apôtres tout nous tuna rosaona nzela numéro nini. Merci. Akoko zwangana de plus 243 89 66 93 249. Vous avez plus 243 89 66 93 249. Merci beaucoup. C'est là qui a une table sainte. Je pense que si j'ai et c'est ici, bino, ce que vous avez sur la catégorie thème, les pratiques ténébreuses au sein de l'Église de Christ. Mon sein Nzambegi Paul Bawal a décortiqué qui na mozine pe na molai mituna oyo ngai na posa qui et puis bien je pense que c'est ici, bino. Mbobo santé ma Maria mazaka kande butuna ki akenda wapi aza wapi yeyo liboso na bino na za comme na baki na prédication na la fois passé et longinanga oyo bokoma na on a site mususu te jamais jusqu'à ce que Yesu akoya et c'est comme mususu kaka na Nazaréen bon soki nazaki na comme moi invisible na ba ndako na bino ezaka contenir mission to pe musala nzamba pesi couple piam o kalamite bo ndako mona ba prédication na biso kati na Nazaréen et vision ba pesi biso église comme on a exa église Christ sauveur d'âme église Christ sauveur d'âme bisika oyo bokozo adresse kala mingi te yango mama papa yo tango ya ba vacances na poto ko ya na Kinshasa ko lukano ko to boso ngende osambela te ex ezali wana vraiment yango to senga soutien na opona bébé azobota masika bébé aza posa to sala le laete bobi kane laete za la kati ex na posa ba micro yana posa ba guitare yana posa synthé yana posa ba combo yana posa ba baffle ba drum noso yebi wana yana posa ba cher oyebi ka biloko ezaka 4 d'église bon ce que me santo a touché yo ko hésiter te ko sala quelque chose pour na œuvre ensemble oyo mission to pe etinga oyo nzamba pesi couple piame kala mingi te obando mona bilili koleka katikati na Nazaréen restez toujours branché et nzamba pambola yo pour na disponibilité pesi biso pour na temps pesi biso voilà musala nzamba linga bisanga le moko bana nzambe awa to simba boy okomona tulima kama to pesa diable accepter porte ngo efungwami
tous une église à Kolo na ndenge maman tikolo ba awa to boyi tous ba donateur oyo baza déjà ba satanique ba sataniste ba démoniaque ba ya kosunga biso pour que ba bebisa ça dit ba pesi moi $10,000 na ye mais likasi l'église ani salamate bino ba nzambe boyo kimbela en tout cas botia maboko musala nzambe kene liboso nzambe ozanga te kopambola bino amen ikolo kaka nde exa te lobaka na ndako sikola nga exa église Christ sauveur d'âme eza moko betingi to pe ya mission yeso yaki na sia mokili ko sauver ba âme beleza ko bunga mo sena nzambe na ebité na ba église ba âme bazo bunga mingi mo sena nzambe gi Paul Bawal donc mission to zanango o yesu pa yaki nango eza ko gagner ba âme ilo musute on nzoka ni ko gagner ba âme wana eza na makame bele na kati âme soki eza sauver te moi pe esprit zo vie ezate soki pe âme eza sauver te moi pe chéri pambama ezate donc likambo eza nde âme bokonde yango wana donc faut sauver ba âme voilà wana nde etingia nzamba pesi couple pe âme exa église Christ sauveur d'âme bokozo ba détail nango na mikoleko ya kande na bandoleka na bemisa no pesa bino ba détail malé timu kolo to sala ouverture solennelle voilà so ngo komela biso ba numéro za affiché na ba écran na biso komela biso so nzamba toucher au sommela quelque chose comment na ba numéro za wana tinda pa atape mama Tiffany na numéro na ye ekokoma sans problème pour la l'autre ceux qui awa musana nzambe to sali bye. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ezali Abino, Pasteur Timothée, Longona, Frère Michael, les Nazaréens à offrir occasion moko. Nous avons besoin de prière en direct. Et nous avons une question en direct pour lui poser. Na frère baby to ba domaine spirituel na pasteur Timothée tous là ensemble na maman Tiffany Mokwa le 14 décembre heure de Kinshasa à partir déjà de 17h donc émission ezali téléphone ouvert donc signaler déjà ma émission dans la première pour peut-être bazui un message pour te bisay déjà non le 14 papa Timothée na mwana na frère Michael ou boyeba kikala na combo ya frère baby en tout cas s'il y a des questions à poser les 14 et que ça là en direct donc donc je vais temps la problème nous sommes en besoin de solo bananga moko en direct donc jour wana ezalate papa bomba donc jour wana obengi ozimba moko ozina ba réponse si vous avez un problème n'hésitez les prières pour vous benga donc Nzambe akoleka pona osala en tout cas bana Nzambe n'oublie jamais la prière et qui na longona Nzambe to biki to ko isa satan donc fête à les premiers les ali fête pour que na né asika donc ba wana ba ko biso bana Nzambe vous allez toujours continuer Nzambe quand ça bolandi frère baby aux amis na besoin na bomona ye en direct les 14 vraiment tozana bino à live tozana bino tombunzo merci kolo apa mola bino tokutani les 14 ciao. Bientôt nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stime. Ouais, relax. Je suis ouais. Là, il y a clip pour faire la gomme. Soyons au monde. Oh,
Parce que si on monte bon maïlo a besoin de mise. Mais oui, et bon maman mise, yo mise à quatre clair. C'est yo montabe ya montabe. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien t'inangai? Et combien t'inangai? Et combien t'inangai? Clip. Ya. Évangéliste ma phrase. Là on va défendre aux assous. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko en ligne. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko en ligne agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta.
nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisaki ya fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans mon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Ça la bonne boy. Mon collègue maman la salaka. Mon maman na Israël bazole. Égyptien la sima. Ngana salaka na katika tikote shosho. Ba Égyptien bazole la biso. Batikalité. Loba sata nazana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke ndoluka kisi na osala nini? O simba. Let's go. Essa foi a luta,